oya lobby ba sage siko ba kosangana bato bazana oyo baza botikela na bato bakondwaka royaume wana basi na kati ya chef coutumier bato bazo traiter bato bazali bato bazomona bazali bato babakela bato malade bazali bato bayibaka mbisi bazali kuna na mai ndombe donc okoki kosimbisa mwana bokonzi okoki kosimbisa neve okoki kotikela ete une fois yoza na vie osimbisi ye okena musala moko batio ministre batio député batio boy tango yozo sala musala wana tango yo olongwe na poste wana il faut zongela kibokonzi nao parce que yoza mungalo ke ozwa kisi ya ba sengele ozali mu Congo oke ozwa kisi ya baluba bakoko na mibali bayebani te batrouble kosani ekokotela to ko déconsiquer alobi docteur Serge Lukusa nazo traiter ma maladie eza physique pour nazo lobela pene eza basi na traiter maladie eza spirituelle eza physique na teta moi si topé mobali azo botate hernie appendicite kyste myome nyokankau dysenterie diabète sinusite ba AVC ozomona mais yo tala mamozo bisabiso awa banzete oyo ozwa bandoto nango o tala nzete boza ko détecter mais misusu basala ba 13 ans ba 10 ans na ba université tam supa yebi pe ko détecter kan nzete sko babiloko oyo zo bande ba bakoko na biso bande ko sala sko yo moko soso bandi musu ko finga ngo gezaki mabe yo bisawo ezaki mabe na sens ni nzambe tanga asali mutu akele mutu ayebisi bolia oyo nyonso ezali vert kele yo ndeko ya Congo yo mutu balia bambongo pona koluka kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto tope oteka bandaku pote bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda bana na yo bakende kotanga na mikili ya poto kasi balia bambongo tala occasion oyo fondation au parler epesi yo pona kotinda mwana na yo akende kotanga na mikili ya poto yango yo lokola na mboka ya tini mbote mokili mobimba esengo koyeba ke bozali ebele bandeko na ngai lelo tokei na mai ndombe boyebi au parleur face à face ozali nzete ya mbila esangisaka bandeko nyonso bapeuple nyonso l'importance ya koyeba bobiso tala bandeko ebele otika kozala moswahili okoma na yo nayebi te nyonso okoma bapeuple baisraélite bamiso nde tomonaka congolais azosala esengo ye wana tie drapeau ya États-Unis ye wana tie drapeau ya Congo ye wana tie drapeau ya mboka mosusu na kati ya église na ye na kati ya ndako na ye na kati ya motoka na ye c'est-à-dire que mboka mobimba tokoma ba peuple nyonso Dieu d'Israël même auto sambelaka Dieu d'Israël Congo tozopesa ngo valeur te ozali muswahili opesaka valeur na langue na yo te omipesaka valeur na ekolo na yo te ozali mu Congo osalaka ngo lisusu te omipesaka valeur te ba valeur ya ne Congo peuple lingi suko yeba yango te ozali moloba la même chose comme yo kasoni ekolo na yo ozali ndeko ya bandundu ozali ndeko ya Équateur bangala bozo bo négliger oyo bozali o bozalaki et puis même na ba média bazotel sabiso kaka nyonso o ezali ya biso te o ezali ya bapaya alors bolandaka au parleur télévision pour na boyeba histoire pe makambo o ya bino bofanda bolanda émission ne bandeliti na suka pona nini na kei ko détecter un ndeko en Congo oyo azali na yebi elenge vieux paka ndenge nyonso bokoki ko benga ye mais azosala makambo grave na mai ndombe tokei bandeko lelo bokoyeba makambo ya bandeko nyonso ya basakata bandeko na ngai bofanda bolanda émission oyo basakata baza awa na oti kozwa ye docteur tellement comment kokima moi Kinshasa trop par rapport ya ba dérangement to pe bakamingi mboka bazo ko retenir ye et puis ko mesana na mboka bandeko bakaya grave bandeko bazo kendaka ba mai pona ko se délier bandeko bakaya ba mari de nuit ba femme de nuit bandeko bazali na ba problème ba sportif ba match et consort bandeko bazali na ba prison mambo minene ya boko kwa basakata bandeko na ngai boyebi basakata ne bazala bien alors na zweli bino ndeko moko azali très terrible docteur Lukusa o azali awa to kosolo nayi na rotuna ye ba question pe aroyano la biso to ye ba pe makambo basakata awa bango mystique na bango na ba bomba rango wapi na se ya mai na banzungu to ndenge nini azali awa ko répondre ba question na biso docteur na benga yo mbuta ndeko na biso mbote na yo na no se présenter mbote papa journaliste voilà plaisir ya trop bande komisusu ba yebi yo ba comment ko benga yo mengi docteur
mais nga na sali effort to kino na mai ndombe bisika pona rozoyo zala oko kwa peko ya no labiso et mo reposa na Kinshasa mais on s'est présenté les sous bande comme sous bayebio misusu bayebio te yo zali nani. Oui, nga nazali docteur ya médecine traditionnelle et nazali spiritualiste, donc nazali comme sage, donc ndenge ezalaka ba chef coutumier ba travailler kana ba sage na ba comme ba conseiller ndenge docteur Serge Lukusa azali. Donc nazo li traiter ba maladie o ezali physique na ba maladie o ezali spirituelle. Donc par rapport ya musala wana okoki kozala musala wana oyekola ngo te pas spiritualité bayekolaka te bayekolaka physique mais spiritualité ezalaka héritage to pe ezalaka don to pe ezalaka likabo oyo nzamba salini apesi yo yango docteur Lukusa na Kinshasa awa na yebani muke na vandi mingi vraiment na mboka na mai ndombe nazali muto mai ndombe nazali tribu Sakata nazali tribu Sakata bato bayebi Sakata donc bakoyeba docteur Serge Lukusa nazali mwana ya mai ndombe na kanisa bandeko ebele bazo découvrir kaka lelo ta mususu awa pana appel na bino docteur vraiment oumeli zonga na Kinshasa yakana mbangu do makama malamu eza awa yakana kolobela et natali na République démocratique du Congo natali ba émission ya ndenge na ndenge mais ko sala ba analyse qui bino ne mutu bozo bila makambo etali bokoko misusu bazo bila makambo misusu azo sangisa ngo soki na ndenge nini azo mélanger soki ndenge na nini mais bino nde na haut-parleur nde vraiment bozo bila makambo bokoko donc na charge monene na ko koloba na ebité botangeli yango kelasi to pendenge nini parce que bokoko batangela kango kelasi te et yena kelasi na sima do bokoko ba yekola kango parce que mutu soko tangi kelasi otangi ba université ya bokoko okoyeba kaka te do bokoko basalaka ni ba yekola kango na mboka soko yekolo na mboka yonde oyekotangisa yango bato na kati ya kelasi mais na kotala bino boye na kotala bino boye ezomona na lokola bato moko boye batangi na kelasi parce que komona yo boye lingala na ozali kinwa makambo nyonso ezoloba na bandenge ba kinwa oyebi makambo boye ndenge nini vraiment journaliste docteur posera journaliste question te ngai vraiment na yebi na mekino mi komke ko poser yo question wana mais te tokenda pe bamboka na investir ebele question wana parce que ngai kamusi ngai appel ya journaliste mais oyo vraiment ezali nani oyo nani na landeli na eko comprendre pena ki wana ezali métier na bino wana ezali domaine na bino parce que ndenge bato miso bazobenga ba pasteur bazobenga ba docteur bazobenga ba député bazobenga madame est-ce que ezali don na yo oye ko sala nka pona mbongo to eza pena appellation bakoko ba pona yo nzamba pona yo to pe mokili pona yo yango wana soki musala oyo et nzamba pona yo te e mona na ba trace nango soki musala na bakoko batia yo te ba pona yo te e bana na ba trace parce que ba misusu bazo yekola oso combattant oso yekola bokoko il faut yeba ko défendre yango par ndenge mutu ala kisaki yo tango sala bokoko eza héritage il faut sala ngo ndenge kaka bakoko bala kisaki yo donc okoki ko sangisa te okoki ko mélanger te lelo ba pouvoir coutumier et kimi biso et wangani biso ozomona ba chef coutumier okutana chef coutumier na nzela bozo welela mwasi okutana na chef coutumier bozo bunda okutana chef coutumier bozo milani masanga ozomona vraiment ezali bien te. Voilà. Pourquoi? Alors là déjà on a quatre moqué parce que déjà par rapport à l'introduction ba mitune ko zala mingi wana parce que awa troye ba sakata ba fumu na bango ba komara mutako mara fumu ndenge nini ya musakata mutazwaka pouvoir ndenge nini ya kobanda ko traiter ba sakata mingi ba na connotation ba banga bango ba batu mingi ya mystique troye ba mystique yango ezala rapport na nini ba maîtriser yango ou bien ba donc il y a beaucoup de questions to selon pe na yo mais oye na haut-parleur première fois ozali mambo ya babilenge et bon de polo kamoye ndenge ozotu na toujours et ça trop baraka appel mais oye première fois ndenge moni nini ba impression na nini roki koloba na maye oyo ko mona yo moko live donc ba impression na ngai ezali libande ezala kakati te ngana lobaka vraiment eloko nyonso o ebangisaka esalaka nini elengisaka te de fronter yango nan okomone kolengisa yo te parce que tout monde na ba émission musu ba bikeko batie banini batie banini eza pena ba docteur mususu atie bikeko atie boye tango kokende pa na ye influence a buzoba influence a pamba ozomona mutu azana sagesse azana intelligence kati na ye
azana ba influence te ya kolata ba biloko wana wana eza ba esthétique voire même ngane naza docteur Serge Lukusa soki na ye première rencontre te na ki deuxième rencontre na bina lata ndenge na lata ka batu bakobanga bakokanisa wana zali nganga kisi batu bakokanisa ndenge nini loko eza mission ya sikana le kapa na yo batu ba découvrir na nzela na yo yango mona ye simple boy donc kolata biloko wana ezali ndete kosalisa okoki kolata babiloko wana nyonso wana otiebike kosali ndenge nini mais mutu aye na émission na yo amoni makambo mutu ozotuna ye ba hors sujet ozobeta libanda soki nangi nalobela ngai nazolobela kaka te coutume sakata donc ngai nazoloba naza sage donc naza sage na kati ya mboka na kati ya pays na kati ya ekolo na ngai na tribu na ngai mpe na langue na ngai ozolanda donc docteur Serge Lukusa nde azali bo aza mwana ya mai ndombe naza na tribu sakata tribu waria donc ba waria pene bayebanaka te mpo baza moke donc ngai na oyo tobimaka mingi basakata soki na longwe na mai ndombe na ke na bandundu naza mupende naza mumbala mais musala oyo ne nazo sala mingi na bandeli yango na basakata musala oyo nazo sala mingi na bandeli yango pardon na bandeli yango na ba pende po papa na ngaza mupende na hérité musala wana epa papa na nga mupende na komi ko sala ko traiter batu comme ici na famille ya mama na ngai baza famille ya bo chef donc oyo ka ba mbe ya kutu eza ba mama na ngai famille ya bo chef nazo sala musala oyo nde siko pouvoir na bango coutumier et bakisami lisusu likolo na ngai nazo traiter ka banzete pouvoir na bango coutumier bakisi likolo na ngai batu oyo baza na nzela ya coutume to ba chef coutumier et pas na biso chef coutumier ba ponaka ete o batie yo boye okoma chef coutumier o ozui héritage ya tata na yo wana ezali bato basala bato ya bandundu bato bazali bato ya bakongo baluba bangala banini biso coutume na biso eza matriarcat mais matriarcat wana okozonga na famille ya mama okozonga na famille ya mama okozwa pouvoir oyo koko na yo oya boti mama no bia botaki noko ya mama na yo nde otikali kozwa pouvoir wana okozonga na mama na yo te okozonga na famille côté bo mama na yo parce que na bon sens moi nazalaka ya mama moi nazalaka ya papa te parce que soko zwi ndenge pa bandeko baluba bandeko bangala bandeko bashwaili bazokata mususu papa nde pana bango papa nde kolo mwana papa ndenge kolo mwana soki olandi na histoire esengeli oyeba ke pouvoir oyo ezali donc mutu ndenge nini tokomi matriarcat ozolanda biso pe na mai ndombe na mai ndombe tozaki ba matriarcat parce que moni biso na bato mai ndombe bato nyonso baza na lignée ya mai tozaka na même coutume ozwi bangala baloba basakata na bangala baka presque bato moko ozwi basakata ozwi bantomba ozwi babolia ozwi bekonda ozwi basengele ozwi bawaria biso nyonso wana ozomona toza kaka etini mongo toza biso nyonso kaka bato ya nzela ya mai touti na province ya Équateur toye kokita na Grand Bandundu toye kotikala na nini na province ya mai donc mungala na musakata mutu moko mungala na musakata bazali kaka bato ya nzela ya mai do bazaka etini moko c'est-à-dire que bauti pas mutu moko po lobi ke bouta na Équateur boyo kokita na Bandundu na lobi te répartition ba province ça veut dire tozalaki biso nyonso na kati ya Équateur biso basakata babolia bangala donc mungala pena eza ekolo te ozomona donc bango baza na bikolo na bango neti bato misusu bazali bato ya babebe konda bakote ya nzela ya kokende fleuve wana do babikolo eza na kati kuna nde bango babengi bango bangala biso toza basakata ozwi babolia bankundu biso nyonso tozalika na ligne mo province moko tant répartition ba province ekosalama tolongwe na Équateur ndezali province toyeba eko benda biso na bandundu tangu bandundu bakaboli yango na 3 bakaboli yango na 3 parties Kwilu mai ndombe kwangu biso totikali na mai ndombe sikoyo toyaki bandeko tokie na kota bandundu balongoli biso na bandundu bakomisi biso kana kote na biso do biso moko basakata bato ya ligne ya mai ndombe do totikali kaka wana do yango wana ozwi musakata ozwi bolia ozwi ntomba ozwi musengele ozwi nkundo bato wana nyonso tozaka na kutimi moko tozwaka bo chefu bapesa yo boye te po toza matriarcat ki matriarcat na bato esenge bayeba nde na ngai aloba matriarcat euti wapi
matriarcat uti ba koko na biso moko azaki na mwasi na itoza na patriarcat tanga aza na mwasi na ye amoni mwasi na ye mwana liboso alingi akufa azwi pouvoir na ye alatisi mwana na ye wana tango alatisi mwana na lobi na ti bo chef epa ya yo nde sala nini kamba libota kamba baleki tango alati pouvoir na mwasi wana tango babalanaki na koko na biso wana donc ezali bancetre tango nazoloba koko donc tango babalani na koko na biso wana mwasi na ye wana amoni mobali azobota te oleki azala patient to mobali se faire soigner ale akeko bimana mobali mususu tango azwi zemi ya mobali wana alobi na sali onka pona kobatela libana na ngai po mobali na ngai na remaki azosala nini azobota te to garder secret babombi secret mobali pe bavandi na ye boye mwana liboso mwana ya mutu mususu mwana ya mibale mwana ya mutu mususu mwana ya misatu babandi kobota na koko na biso ti basilisaki babotaki plus de 12 enfants de ya ye te 10 ya ye na bano mususu koko abotaki mopanzi olandi coutume ezalaki kaka nzambe ndenge amalaki koprépare siko ntango mwana nani akomi chef coutumier mpe akomi chef coutumier ya village te akomi chef de donc akomi de groupement chef ya groupement baye batali boye akomi chef ya groupement famille ya papa na ye na papa na ye papa na ki oyebisa bandeko na ye erreur mwasi wana asalaki abetelaki yani ya mobali lisolo tala boye loko na sala ngo mpona koprotéger bango bagarde ntango bango sikoyo bakie koluka famille babi te ndenge biso toza awa boye mwana oyo akomi chef coutumier aza mwana na biso aza mwana na bino te ya solo aza mwana na bino te mbala moko papa wana atikaki bo chef nano akufi te abinga na lembi mwana asala nini zwa yo banda kokamba ti osani okufa na coutume déjà ntango opesi déjà pouvoir nini biso bazala na Kinshasa nga chef coutumier olati biloko ya bo chef pouvoir osala nini otika na mboka okomi échantillon olandi ya mbongo po ye député po ye mutu boye po komi na mosala boye ntango yo olandi mbongo wana pouvoir nyonso wana esala nini etikali okokomi échantillon olandi parce que ezana ba député belé ezana ba chef belé basani batiki nini poste na bango epa na bana na bango epa ba neve na bango epa ba nani bango baye kosala baye bakomba kozi tango akatani mwana moya longo na place wana ezate komi bitumba ye na papa ebele ba chef ebele bazana problème na et surtout na biso kuna na mai ndombe donc okoki kosimbisa mwana bokonzi okoki kosimbisa neve okoki kotikela ete une fois yoza na vie osimbisi ye oke na musala moko batio ministre batio député batio boy tango yozo sala musala wana tango yo olongwe na poste wana il faut zongela kibokonzi nao mais komaka ye tango azwi ba pouvoir wana akomi siko na problème ke aboma yo tata po ya tikala na ye kaka mukengeli et pas na biso to bengaka batu wana bakengeli donc atikali na ye na pouvoir o eza ya ye te mukolo ye chef mususu akobima bakoko bakobenga chef mususu nde ye siko asali nini azwi pouvoir donc ndenge ya bomi papa na ye ya tikali po pa na biso mu chef akokufa après 10 ans après 15 ans chef mususu abimi do ye ndana aza botikela na lingala to benga mukenge do ye aza botikela mutu atikeli moto ya bo chef yango mo ba chef ebele bazokufa pona kolanda mbongo ozolanda voilà alors mutuna au permettre biso to tuna mituna to kozala to kende malembe na basakata bakoma chef coutumier lolenge nini bon na ndenge o talisi biso ki olobi ke mutu bakoki kotikela oyo aza ko mokengeli mais il faut chef musu abima mais biso to reprendre c'est comme si bande comme so ba bisara biso que non parce que naza na lignée royale parce que naza na lignée royale ezala ki interne fa la joie et après il a dit interne denga il faut na joie mais to ki ndesko na bokoko purement papa lukusa bande ko bakongole bazolanda biso bokoko ya solo fungola bande na silisa parenthèse tangu babotoli pouvoir wana parce que batu fois landa nanu ekomi na matriarcat ndenge nini voilà tangu babotoli pouvoir wana babite yo opesaki déjà mwana o mais mwana yo muto boti ete biso bakolo mwana famille na biso komi famille royale biso ni tokomi bakonzi tolongwe nanga parce que ezalaki na kala eza héritage ezalaki lokwa royauté papa kufi atikeli mwana kufi atikeli mwana na ido famille ka moko wana boza mboka munene neti Kinshasa boy mais ka famille moko kaka nde ezwa kaka pouvoir ti de génération à génération baye koyiba mwango pouvoir parti babota kina mwasi ya chef pe mwana na confirmer azaki mwana chef tant ba ke ba contrôle
ya na ya témoigner lobi oui na ko kufa te na ko kababi mela mbondo soki pena azali mwana oyo aneni te mwasi andimi na ko mela mbondo batuni ndeko na mela mbondo abinga na ko mela mbondo te mwasi ayebisa ngai donc ndeko na ngai ayebisa mbala moko pouvoir wane komi pa na bango ne bakoko lobi e poli kamba boye sala malisusu te esenge to sala ndenge nini pour pouvoir etikala kaka donc moye kende na famille mususu ezali te ne bakoko bayaki siko ko vanda balobi te mwana lokola mama muta botaka ye mama ne mutayi bakakolo mwana c'est que pouvoir à partir d'aujourd'hui est comme na maboko ya ngambu ya mama malem maintenant docteur malem maintenant donc basakata po bakoma ba matriarcal lelo de zara likolo ya problème wana oyo yaka na mboka e basage bafandi ya ezalaka problème ya problème mais parce que donc nalo baka basakate do tribu nyonso mona o eza matriarcat écoutana na ba problème wana yango ba résoudre suko situation na ke mwana il faut auta pa mama parce que c'est que les bosses zara ba patriarcat to loba ezaki patriarcat même isu ba pouvoir ke o ba bikolo nyonso zara ba matriarcat non il faut pesa ba preuve parce que nazo pesa ba preuve na ba histoire bikolo nyonso te zara ba matriarcat bikolo nyonso ezaki ka patriarcat nakala donc via déception ya basi na kati ndako ya libala ba Balthazar ba ko sala ndenge nini ba ko komisa ngo matriarcat ozomona wana nazo pesa histoire oza ya province nanga parce que sona kela ba province mususu wana ke moi wana ba réalité na wana makamusu to kolobela ngo parce que docteur Lukusa na sala ba recherche belé pour na tambola na ba mboka ebele mais base nanga ne na vai na mai ndombe mais na tambola okomona ngana ba luba okomona ngana ba ngala okomona ngana ba mboka ebele na ba Congo bisike belé na sala kaka ba recherche na Zamba ndenge na za awa boye e cause la 600 étés na Zamba na koyeba soki muke 70 pe na yebi na natira nzeti na yebi na kasa oyo na trita yango estomac mais lokola koto na monyango te kaka marque ya kasa oyo na trita estomac oyo na oyo loko ezali ndenge moko eza na rassemblance ndenge moko na zongo na traité yango pe mutu abiki mais greta mse ko satisfait nga 100% te est-ce que batubili ba yebi loko wana te parce que bakendaka na Zamba te ba dessert ya kasa ba marque ya banzete o ekokani soki traité na 50% o pe ko traité pe na 30% OK place moko boy ozangi nzete mo boneti Congo bololo luka kasa o ekokani na Congo bololo ko pe bololo salisa maladi wana ozomona c'est ça le problème donc ngane na za awa boy na ko kenyo na mboka na bino na kena nzete te kasa ni te metana na komi kuna na koti Zamba na bi oyo parce que nini nzambe akaboli minoko akaboli bikola akaboli pe ba richesse nakoke na mboka wana banzete na biso ezaki mais natira nzete parce que binga nazari na zoka ngona bandoto tant pouvoir ane yé na komi kozongo ko na bandoto na famille ya mama ozo ona yeko na papa eza mususu mais ona zunda ba révélation eza mususu na zabwe maladi moko oza boy yé na trita na biso papa na sai sango te mais après 2 jours na loti yango tant musuka kasonga na trita la mutu mais nzambe oyo ya biso tozo salela asali nini orienté ngabiki zwaka sa osa nini salela bato be baye ke docteur Serge Lukusa za antichrist donc nde nazali awa naza antichrist mais nazo salela bokoko wana to ko développer on a émission mususu voilà question na yo boye ezali ndenge nini mutu akomaka chef coutumier na basakata kaka basakata te donc mai ndombe mobimba OK ozo comprendre mai ndombe ezana bikolo ebe wana na vrai bokoko to lo ba vérité to lo ba naturel mutu ayebi ke aza musakata to aza muta mai ndombe aya ko contredire ngai voilà ozolanda na kozela retour na nga pe na koya ko répondre ye voilà na vrai musakata to komaka bongo matriarcat ne famille suko ba yiko vanda ba sage balobi pouvoir ezo koma pa ya bo mama ça veut dire ndenge oza mwana mobali boy soki lelo ovani na mwasi ozwi pouvoir opesi mwana na yo ya mobali vrai ndeko na yo ezali mwana ya lekino ya mwasi parce que pona nini libumu oyo ebotaki yo libuma mama na yo yango ebotaki lekino ya mwasi kaka lekino ya mwasi ka libumu yango wana ya ye wana nde eboti neve na yo c'est que boza mutu mo est-ce que comprendre donc ndakande bongo na bina on azoyebisa yo vrai ndeko na yo aza mwana na yo ndoko alingaka mwana kasi na ye makasi olobi kasi vrai mwana na ye parce que mwana na yo oyo boti tongo moko boye noko na ko loba ke mwana oyo ndeko na nga yebisa ye ayebisa nga za mwana te to bokilo na ko loba ke mwana oyo bapesa okopesa
mobali bakabilaka ezemi mais mwasi bakabilaka ezemi te donc na mwana na yo na ndeko na mutako wanga na ke yo botanga te toza ndeko mama na ngai te toza ndeko tata na ngai te ezali nani ezali mwana ko abotami na mobali mais mwana ya ndeko na mwasi esa ko wanga no toza ndoko na ete jour bazobote na maternité yo zomona donc wana libumu na bino ka libumu oyo mama koko na bino botaki mama na yo kaka libumu wana eboti bino kaka libumu yango wana eboti suba neve na yo c'est que yo pouvoir il faut tikela ngo nani okotikela ngo neve na yo parce que ye akotikala ka ko wanga na yo te pe pouvoir wana kotikala ko kende libanda te ekozala kaka na kati ya famille so na tribu sakata eza ndenge nini na tribu sakata eza boye na biso na mai ndombe yo nengo za boye okopesa mwana kasi na yo oui akomi pe bokonzi soki nzamba poni mais normalement na ndenge ya bakoko ya kala ndenge tozozonga pena na coutume na biso parce que mikamu sosi okoma ya bakop babungisa bakoutume na ndenge ya coutume ndenge zalaka yo tango mususu mwana kasi na yo akozwa pouvoir te ozoko soki yo kufi mwana kasi na yo peta mususu azwi pouvoir ta kufi bongo sikoyo mwana ya mwana kasi na yo amona yo nanu te tamsu de génération yenda ye kokoma na pouvoir nde ezalaka bon parce que so tikeli mwana kasi yo otikeli mwana kasi bongo mwana mama kulutu na bino pe ndeko na okakati mwana mama kulutu na bino mususu ndeko na okaka alobi yo zotikela kaka liboto te yango ekendaka de génération ça veut dire quoi ndenge toza awa boye soki mutu aza na pouvoir akufi epa na biso na mai ndombe na ntango wana bakozwa ngo na babenga botikela bazwi pouvoir moto wana ya famille bapesi mokolo moko boye to mpe mutu moko aza na mayele to mpe mutu moko aza ancien bazwi pouvoir basali nini basimbisi ye mokolo oyo bakoko na biso oyo bakufa nzambe aponi moko alobi kie ndenge ezali wana mutu moko azosala nini azokoma chef coutumier na kati ya libota on après une année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans misu pe salaka 10 ans misu pe salaka 20 ans soki aponi nde sikoyo akosala nini liboma ekoyela neti mutu wana comme donc faut bato bakufa nde bapona kande o balinya baleka na ligne ya bo chef bango nde sikoyo eza te po oza na libumu kaka na bango kaka obima ligne na bango oza koko na bango tout pokoma te olobi donc ezate ke poza na famille na lignée na bango kaka il faut ça na lignée na bango donc il faut ça non na famille bo mama kaka ouais mais bino nyonso tende bokoma ba pona bino nyonso te donc bokozwa nini bokozwa trouble wana to liboma na bozui yango parce que na ba terme na biso ya mboka bato mine ba comprendre te ozui terme na bien liboma wana bozui ngata 8 personnes so auti ta mususu na France États-Unis auti na Kinshasa auti na akenda bandundu akenda boy kuna liboma esali bino kanga ye simba omoni ba mabome ebele baza awa eza ba biloko wana mais famille lokwa ba bwakisa bokoko mo yeba ezati donc mu continue bino ya famille wana olobi donc mu continue bino ya famille wana ya ebele ta bakomi maboma wana bakozwa bango siko na famille oyo biso to neti to bo chef so bobi makambo aye neti ngai ezwa kinga pona osalisa bato liboma pezwa kio liboma ezwa kinga ye trouble kene na ebone beglise boye ye na Kinshasa ezwinga nde babi na nga te toke na beglise lokola toza tosambela na beglise ya kimbangiste donc oyo kotona ba chrétien ozo comprendre sikoyo nde sikoyo basali nini bazwinga balobi te oyo eza lokwa makambo boye na famille lokwa bayebi babiloko na biso bo chef ndenge ezalaka basigne ndenge bimaka babiloko ne babia te o photo zongani na mboka na ke na mboka na sali 2 ans balati singa ngo sikoyo na ndenge ya malamu babi singa o to pesio eza normal soki ko bakisa c'est que neto sa basakata bankundu bazali ba wage bazali okoko zo bokoko na bango te so zo bokoko na bango bakoko na bino mo ba visiter yo ezate pouvoir yo ancestral isani ekomi kokima yo et alokola mobali bozolié mwasi mususu akomi kobanga mutu wana nayebi bokoko neti nayebi makambo na te yango moni makambo ebele sala maka même ici batunde bazobalana yo muluba obali mungala bakoko misatu mibaliana na butu bayebani te de ça danger ya mabala na biso polo na yo normalement mais toko conseiller batutie te solo ba vérité ah to solo ba vérité te solo ba vérité ah ouais parce que ça au parleur oyebi que to lukio par rapport ya vérité ya ndenge pena ya kutimbo solo kutima za na couleur tazani mai na bouteille nyonso na bidon nyonso to tia azofanda
to lo bande vérité ezate to banga bato donc au lobby donc si na kala yango na bakoko na biso bazaka mingi ko bala na bikolo miso voire même famille de zala rendre par rapport ya bakoko spirituellement il faut bayebana donc ndenge bakoko bakufaka so ikoko azaki ndoki esprit nzoto ekufaka âme ekufaka parce que mutaza corps âme esprit voilà donc soki âme na ekufi nzoto ne ekufi esprit sala nini ekufaka te esprit bana ko vivre et bana ko se communiquer bana ko kutana bana ko solola et le ko différencier biso entre biso na ba mort eza esprit parce que tant mutaza vivant ndenge azali wana za corps âme esprit ozolanda sikoyo ndenge ozotambola homme physique mais en esprit parce que ndoza bozomona lemba ozomona mbinza ozomona en esprit ozo comprendre mais ko différencier ba mamusu so entre kopesa ngo na ba émission oikoya ozolanda sota muta kufi nzoto esa nini epemi mais molimo ezosala ni ezosirculer yango mona bato misu babenga bato bakufa o basalelaka ngai te o papa na biso banda kenda o mama na biso akenda bato misu baboyaka nzambe o nzambe aza te ese nzambe azomona nga makambo na osala bayibi yo telefone o ezali ba bien matériel nzambe asala ngo te a inspirer nde mutu bayibi yo mbongo mundele mutu asala ngo nzambe asala mbongo te ozomona mais siko tanga bayaka kofindo na butu yo mona kati ozomona yo lali pongo bosani makambo nyonso yo mona kati siko faut boye bango faut za homme en esprit o mona nzamba fungolo miso mona bayaki ya o mona batu miso bandi makanzambe te soki tokei na ndenge mususu oyo tozolobela batu tanga bakufi na bakufi bakomi ba camarade bazongi kibondeko na bona ndenge ya mystique ti bakozela séjour de moi wana na lobela makambo etali bible na lobela matambo etali bokoko c'est la moi na mobali to nani na lobi boyi ozala bandeko na famille oui soki bokufi mais na tango bilo bokufi na nzoto mais na molimo bozali bokuta na rapé bosolo rapé bozali communication ezali famille kuna ndenge nini mais okobundela bana na yo to mwasi na oto ndeko na yo makambo ezaka ka spirituel OK okobundela makambo eza physique te bayibi téléphone ya zawana azomona na ye moyen agir ezate parce que eza ba bien physique ya za sou na nzoto te bazobundisa mwana azobete papa tango zalaki ngana meko sufinga boete yo za na vie za na spirituel mais tango bayaka koyiba étoile na yo déplacer ya bunga koko agir papa kufa agir yo moyo yeba ezate soko beleli bango na mambo spirituel ba agir soko beleli bango oyeba pe na obeli la nani OK yo bela koko mo azaki ndoki abane ko boma batu yake dana kote bandoki yesu tango so beleli na makambo na yo belela mutu atambola ki na linya nzambe so lingi makambo ya nzambe ya banganga bakina ko belela batu batambola kana ndenge ya mabe bakacher banani ayebike ozaki kacher ayaki mutu mo boso abeti mutu ku kawa akwei na obelela kai abelela pasteur te ozomona po ani pasteur ozalembele pasteur neti na wewe na biso pasteur na bano na di papa edi na bala yoko obelele na makambo bongo akoya te belela na bitumba oyo yebike nde na za awa mais obelele na ba miracle belele na miracle okoisaka batu obi non obikisaka batu oya salaki nde okobelela ye oyo azaki na linya nde okobelela donc eza boye banganga azo invoquer ba diable parce que ba diable ni oyo azo invoquer ba koko na nini basalaki banzela mabe tango ke kozwa kisi koko no ese na famille na biso alobaka famille na biso tozwa kisi te parce que mutu azwa kisi azaki donc yo so zwi kisi et puis so ba retour ozomata ke panganga na famille na bino nani azaki na bakisi yo za na kisi te on ba patu biso alobaka eza ko bangisa te baza na ligne wana te donc famille nyonso te koki ozwa kisi baza na ligne wana te palmarès na bango ezali wana te eza coutume na bango te eza pe na bakoko mususu babwakaka bikeko babwakaka biloko na bango tango l'église ye babwaki biloko na bango biso tokosalela so makambo coutume te mwana na biso koya kosalela makambo coutume parce que tokolobela makambo coutume eza nini donc mindele pena pe buka pena biso pena na makasi bayaka na message ya malamu ya Jésus Christ ozolanda bayaka na message malamu ya Bouddha bayaka na message malamu ya Mahomet mais ya bokoko na biso non on comprendre parce que bayaki kokuta bakoko na biso ti bazosala banzamba bikeko babiloko moko boye bazo pratiquer makambo boye ba pratique banoko pratiquer wana ezalaki mabe pour na bango nzambe asala mokili selon ba mindele non selon ba mindele te eza selon ndenge nzambe asala mokili ozomona nyoso komama na Bible komama eza boye nzambe aspiré boni nzambe a inspiré mutu biso kutu za batali liboso na mokili bango baza banani po baya oyebisa biso ke makambo tozosala eza mabe
na lobi boya mutu okobota maliboso mais mutu aleki na connaissance à apprendre yo ozolanda mutu to bito kene na makamba na bayaki liboso na bayaki na sima wana be mission mususu mais okobota maliboso donc kozala mukolo eza kozana connaissance te connaissance ezali ko yekola te menaçance que naissance nini hein tout se faire comprendre parce que ça haut-parleur bat balinga comprendre mambo bokoko il y a un message qui passe dans moment où il y a bat bazongi la mambo na bango pour ba détruire biso ba yebisa biso mambo na biso za mabe pour ba détruire biso ya ngona lelo congolais pour mona ke oza mayele follow ba français kitoko sozo le ba français kitoko ne pona ya moni ko oza mayele ozomona mais yo tala mambo zo bisa biso awa ba nzete oyo ozwa bandoto nango o tala nzete boza ko détecter mais misos basala ba 13 ans ba 10 ans na ba université hein tam soupa yebi pe ko détecter kan nzete sko ba biloko ozo ba ndeba ba ko na biso banda ko sala sko yo moko soso ba nyusu ko finga ngo ezaki mabe bisa ezaki mabe na sens ni nzambe tanga sali mutu akele mutu ayebisi bolia oyo nyonso ezali vert yango ekosala nini ekobatela bino ekobomba bino bilei na pesi bino yango wana bambuma bafui makambo nyonso olandi nzambe ndi tanga salaki mutu do apemeta bakoko na biso asala makambo wana nyonso ozolanda nzete ezaka nzete atosala yango dessin boye elobati po nzambe apesaka un pouvoir wana te to solo na banyama meta mokile bebi makambo susu akosona banyama ezalaki isusu te ozomona meza be miso ebele tokolobela mena klesi kaka ke côté oyo lobeli nga wana na lobi ki eza mabe mundele mona ko mabe par rapport à nini mundele ko mona mabe parce que nenge aye kokuta bakoko ba osala bikeko bazolobisa bikeko ba osala bwe mundele lokola a comprendre ka visite nzambe moi moké avant ndeta wa ye côté asko ba évangile na ye ozola bazana mabe na bango na kotalisa yo omoni ko nzambe apermetaka mutu asalela makasa nyonso oyo nyonso eza makasa matiti basalela bapesaki bango balimiti na bango ozomona koto bokosimba te koto bosimba te me bosalela oyo nyonso omoni eza vert ezopresente vert na misu na yo ezali kasi okolia ezali okosalisa yo okomela parce ntango ya kala ntango nzambe asalaka mokili maladi ezalaka te bato banaye kobela te kufa ezalaka te ozomona ndenge ezalaka na ntango nzambe asalaka mokili kufa ye kokota maladi ye kokota a partir ya lisumu a partir ya mabe mutu azo reconnaître nzambe te mutu aza ingrat avec nzambe mutu akomi kotelemela nzambe oyo ye amonaka te akomi kotelemela yango nde esali nini ememi kufa ememi maladi désobéissance ya mutu epai ya nzambe nde ememi maladi mutu abimi ingrat parce nzambe asali mutu na forme na ye olandi mais ce que mutu taka komi kokoma ingrat oyo nazoloba na ose référé na bible te atoke na courroie okomona ka bongo atoke yo na makongo parce nga natanga makongo oyo anemwa na nsemi natanga yango okei na biloko oyo papa Simo Kimbangu oyo ya liputa akomaki okomona yango donc histoire ezaka moko nde nzambe akelaka bato mibale ozomona eza bongo mais toko décontiquer makambo su sikoyo abibolia nyonso oyo eza vert bosalela yango nyonso tokomi kosalela siko diabulu ntango babwaki ye na se akesiko kokosa bakoko na biso parce que ntango babwakaki adini na maiti adini na zamba sokoti na zamba oyoki vwamo ebimeli yo omoni nzete oyo oliaka wana eza na pouvoir mosusu soko osali bosali boyebana koloba ebana kosala yo bamystike so osalisali bokodéplace millier olongwe neti awa oke na ntango osali boye omoni nzambe ayebisa bino boliaka me ayebisa bino makambo mosusu te ya kopratike yango wana sala boye na kanda wana oyo nzambe asalaki nini abwakaki ye so oke na kowa okozwa makambo eza malamu oke na bible okozwa makambo eza malamu oke donc balivre nyonso eza expliqué ezala ta ya baantichrist okozwa oyo eza malamu okozwa oyo eza mabe oyo moto apratikaka oyo eza malamu apratikaka mabe te ya bakoko na biso bakoma kosalela bikeko kofukamela bikeko kosalela banzambe ya bikeko kobelela bango koinvoke bango ezalaki par recommandation ya diabolo pour combattre nzambe parce que diabolo nzambe abwakaki epai ngaka koma adversaire na ye joie oyo nyonso nzambe azalaki nani ayebaki bule ya diabolo na nzambe tokobeta lisolo wana tokokota na profondeur parce que tolobelaka bokoko sikoyo diabolo oyebi lisolo wana esekisaka ya herboro oyebi lisolo wana en fait bon tokobeta yango tout ça comprendre mais na haut-parleur bandeko balinga comprendre bakoma bafungwamaka nini masolomo bato babetela biso bato basokolela yango moto alamuki ntongo asokoli nzoto na ye alati kitoko atie mpe mbongo na poche ake kopesa mpo ayoka bamasolo moko ke
donc nzambe ou bien azu Jonas aboki na kati Jonas akoti na kati ya libumu ya mbisi 3 jours Jonas azoyoka nzambe azoba na kati ya libumu ya mbisi tout ça vraiment il y a des choses maramususu vraiment tango loba mara bon pour les non initiés bango ba comprendre bazoyoka ngo bongo neti yeleng neti nzambe azu Satan aboki na se tout ça nani azalaki wana tango azomona nzambe azozwa Satan azoboka ye na se nani azalaki wana tango nzambe donc au fait bato bakana makanisi ya nzambe bato bazolobango parole de Dieu muta comprendre ngo selon craintibilité na yi selon inspiration na yi soko za na esprit mauvais oko comprendre na ndenge na yo oko décontiquer na ndenge na yo so za na esprit malambo oko décontiquer na ndenge na yo ebi jour mo boto partager na ndeko mo boye ya ebi na tu mingi ba ya kaipa na ngai po ba ebi ke yo za sage likambo boto tu nana no yo likambo boto tu na yo parce que vous expliquer na bakoko ba eko tu na ngai ba ebi sanga docteur ndenge za boye vraiment nzambe na Satan bakabola ki ndenge dana F baliaki nini likambo na ba pasteur balobela ngo kaka te ezala pena ndenge basalaka ekobo basalaka ndenge nini bazongisaka ndenge nini tango déjà nzambe asali mwasi na mobali ozolanda mwasi na mobali tango ndenge joza boye babalani oyo nyonso balobi la voix du peuple c'est la voix de Dieu oyo nyonso biso to sala awo ezama bongisa nzambe tango déjà batumi bali babalani toke na ona révélation toke na bible ti po bible asukisa ti amema batu dina nyonso te parce mutu mususu atangi bible na ndenge mabe atangi ko wana ndenge mabe ko bese liboma parce sagesse ya mutu zo dépend c'est la capacité intellectuelle na yi ozo comprendre c'est ça sikoyo iya yeko ebisanga ndeko na lobi adana F baliaki mbuma basaki boye ngabi wana ozo décontiquer c'est la sagesse na yo au moins évangile oyo nga na opesa mutu oya ko comprendre ngo azali matière monanga oza domaine moko nanga mais mutu aza antichrist albia wana za fandeli makama bible ngana bimi po ye azobina mama bible mais mutu aza chrétien ako comprendre na lobela makambu ya mboka na ko lobela makambu maladi na lobela makambu eza sage eza boy ya ebisinga bongo ngana bi non ce n'est pas ça c'est la sagesse na ngai ta oda bato bafani mwasi na mbali nzamba bimisi mutu na mopanzi ya mutu c'est que tango asali bango bongo akomisi bango ba sexe différent ba ne ko sala nyonso mais babota kité parce que bota okobala mwasi 10 ans mais ko bota kai uta na maboko ya nzambe c'est la connaissance na ngala ba recherche na ngai mbuma wana o badana F baliaki eza désobéissance au monde toza awa bosoza na bana misala oza na nino ozaka ne loko moyo sabango bo simbaka te oyo kanga moko bien loko avozwa ngo il faut ça ni ngamona permettre donc désobéissance on nzamba bebisaki bango nzamba bebisaki bango ba yoka voix mususu te elobela bango kaka voix na yi mais sotan bango ba yoko yoka voix ya Satan abwaki parce que nene toza bato toza la aboye par là conclusion ezali donc conclusion ezali désobéissance effectivement ça tapé à désobéir parce que yé azaki mutu oyo azosala nzambe ba service makambo ebele ayembela nzambe so nzambe siliki ya ye wana baliko yembela nzambe siko alingaki aboto la gloire wana ekoma yeme abosani mutakila nzambe donc désobéissance et pas ya Satan ya nzambe asaki nini abwakaki penza ba ko bwaka Satan kaka na mai ayo bwaka ina zamba ezala na bokoko so kei ozwi ba livre ya ndenge na ndenge nyonso oko comprendre histoire so comme mutaso betango na ndenge na ye donc ndenge ezali bongo siko na kanda wana tango ya kiti ndi ayaki ko bebisa bana ya nzambi désobéissance donc so na zongi na makambo ne ko voilà voilà là tu conclus pas jusqu'à moi parenthèse mais au fait tout le monde a tiqué le temps pour na royoka yo likambo ya argument ya ko yebisa aujourd'hui ba africain hein africain nyonso o baza conscient o baza na bwani ya makasi bana bakoko ya solo likambo lelo ya ko telisa ba africain que ba marambo o occidentaux ba memela rabiso que yango wana ndezalaka bien o ya biso zalaka mabe ça ne tient pas debout lelo ça ne tient pas debout et ça lukuta pona comment se fait-il si réellement bango nde nzambe oyo bango nde kasi ya bien bo nzambe yango mais ils sont venus ba trouver biso na ba uranium ba trouver biso na ba manganèse ba ye ba découvrir que biso za na ba mabele ozali na kitebele pona nini ba lakisi biso yango te pour celle la diamant ko celle la uranium mais ba pesi biso ka bible ya paradis to ke ndeka ka paradis lukuta na kolinga yango te to umela wana te parce que bandeko na biso na est na bandeko na biso na est bazali ko souffrir bazali ko kufa pona nkita ya mboka oyo soki ezalaka que bible
ezali ki européen Congo richesse. Mais je ne pense pas balinga ba pesa ngo biso. Donc wana eza ba biloko ya kolalisa biso pongi. Ngana benga ka Bible te, na benga ka be critique. Nyonso wana batunde ba comment par rapport à explication nzambe. Na langa nanu bien. Il faut ba raison nini. Te yoso côté la bango. Ki ya bango ndezala ki bien. Po ba ye ne keko ya mama Maria na ya Jésus. Mais keko na biso eza ba mise awa. Wapi za ba. Oui. Yo zela na biso. Pourquoi na benga ngo mabe. Tango bango ba ye ba lobi ba pratique obini bo salela. Olandi eza ba pratique ya mabe ozolanda mais bango pe basala homosexualité basala pe homosexualité yo koto ezokende ba biza pratique ya mabe olandi tala pratique ya malamu ezali oyo batali bango Bible sunga sala boye commandement de Dieu bakoko na biso bebe ko sunga c'est la sisa koloba na kati na bango lokola diabulu azalaka kaka opposant ba opposant basali nini babimi na kati ya bato wana bayaki ba opposant basali nini babimi bango pe basali nini bakabwani balobi te makambo bazoyebisa bino koboya bikeko eza mabe bazo bikeko o bango basalelaka bikeko ozo comprendre l'église wana esali nini ekabwani na banzela oyo bayeba pesa baninga vérité o bayeba sala nini babungisa baninga. Oh, question mo mukie kaka. C'est là. Question ka mukie. Na ndenge ouais pour. Bakoko na biso selon ndenge zoloba bande ko mukili mo bizolanda. Bakoko na biso bayeba ka kosunga te. Bakoko na biso bayeba ka te ko yibelo ka mutu ezali mabe. Bakoko na biso bayeba ka te ko zo mwasi ya mutu ezali mabe. Bakoko na biso bayeba ka te ko respecter nzambe te ezali mabe. Bakoko na biso bayeba ka te ko respecter parents na yote mama papa na yote mama na yote ezali mabe. Bakoko na biso makambo so bayeba ka yango te. Bakoko na biso bayeba ki nyonso. Qu'est-ce que le biga bayeba ya mabe? La nanga très bien. La nanga très bien. Na yebisa yo boye. Bakoko na biso asala ni bayeba ki nyonso. Yo fo olanda ngai partie par partie. Te moi partie on ande. Soko beti mo libanda. Il faut na aider. Ouais. Libanda na beti te donc babi pour condamner effet il faut ba cause ezaki ni nini. Muta beti 30 secondes rapidement. Bon na lobi boye. Côté wana eza boye. Bango baye bayebisi bakoko na biso omoni bino déjà bozaki na bonzambe na bino mais obino bokomi ko salela oyo eza su bonzambe ete o comprend il faut bozonga boye parce que bango baye ki da Satan détruit bango déjà côté bango bakutaki baye na deux vaisseaux babombi ya malamu ya mabe babimisi ya malamu nde basalaki nini ba retirer oyo ezalaki ya malamu oyo bakoko na biso bazalaki nango comme sagesse comme boanya babi bikeko oyo te banini oyo te ba oyo bote ba yebi oyo te oyo eza makambo ya Satana ozolanda mais biso tozomela bino nzila ya malamu mais bango déjà Satan akitaki abebisaki bango pe ba kokuta biso na kati ya lignée ya kobeba balobi te poto récit moi bien o bato bazana ngo esenge to memela bango boye poto moto la ba biloko wana nyonso pouvoir nyonso wana tozwa siko oyo malamu nzamba asala nini apesa bango nde bakomi kotuna koko na biso landa bien bakomi tuta koko na biso mais ndenge za awa boye yo za awa opumbwe bopumbwaka ndenge nini pouvoir wana bosalela kango ndenge nini bakomi na biso wani koloba ke te omoni biso na tozaki na biso osala ba pouvoir wana te mais ekomaki na moment mo boto zui donc bango ekomaki na moment boto zui nesiko tango ba zui sikoyo ba pouvoir wana bikeko wana bakomi ko mondialiser ngo ko salela ngo omoni na za bosuna meli 3 mbuma oyo pa na limo na bimi na komi place boye omoni soki na matili kola kasa oyo na sali nini boye ezali modèle oyo Satan ayaka nango pona ko influencer bakoko na biso ezana modèle oyo eleki nango kota ba mindele mais zaki deux choses différentes mais bango basala ki change te bango bazui kaka oyo bakoko na biso bazaka parce que bango basala ka avion te bango bayaka na mai siko bon motu na mais bakoko na biso de bana ko voler ouais ça va problème te olobi ki ezali ba pouvoir ya Satan siko Satan zoki ba pouvoir n'est pas nani olobi Satan zoki siko ba pouvoir wana n'est pas nani Satan zoki ba pouvoir wana n'est pas nani Satan zoki ba pouvoir n'est pas nzambi donc nous sera en conclusion donc disons comment et ça pouvoir ya nzambi lola azaki na ndenge na ya ko salela zela na expliquer to ki na biso busika pour hier na nzambe na lola ba pouvoir ya nzambe na lola azaki na ndenge na ya ko salela
parce que biso toza ba être humain te sata sala ke loko morote o ya yemo nyoso so nga epa ya yeme na vani na yo na ibi prise na yo ti na ibi makambu na yo ti sikota na kiti na ke ko la kisabana na yo makambu oyo yo na la kisaba te epa nzambe na sali mala epa na yo na sali mala mbe na sali mabe so na osel malam to sel mabe ba secret na yo eza privé mais yo ndem to na problème pour yo la kisi mais o la kisi ba nka makambu na ngai ba na problème te makambu o pratiquer ça makambu na ngai connaissance o epa nzambe ezali mabe eza désobéissance eza ndenge nzambe tozomona bato ebele awa nzambe na commission na niveau wana te mais yo moko mi komisala okomi kokende kozwa bakisi okomi kokende koboma batu ozomona sko yo yeba ndenge nini nzambe commission na niveau te la vie n'est pas au hasard docteur pour ça aux ali tu as fait beaucoup d'efforts tu te bimi na hors sujet to bimi to songa pardon to songa mukena sujet to songa mukena sujet na mamna biso ya basakata to songa momuke voilà alors fumu cela to te l'accès biso comment fumu akoki ko koma ndenge mutakoma ka fumu lobi na appel ya bokoko e roki so mutuneti na liboma bomoni mutakomi liboma et la kisi ke ezu mutuwana et il faut ba initier et yene mutu arozwa bokonzi ndenge otalisi biso. Bon voilà, c'est-à-dire que pas basaka tezate au lamoki au lati bilambo que sombi na balimité au komika kakeboye mfumu. Ce que mfumu au lobaki le romo bo mfumu azo la moi si mais tout le monde rappelle ba mfumu pe ba koma pe na ba makangu. Hein, ba mfumu ba koma pe na ba makangu. Tout ça, yo lobi que même temps azo beta na likangu na pas appelé chéri pe ya mutu moi mutu pe mususuti. Ce que lobi que mfumu azo likangu te expliquer biso côté wana côté amboka. Pouvoir ancestral. Chance nyonso, grâce nyonso, lupemba nyonso, étoile nyonso. Et pas na biso na coutume na biso. Ya bonzambe o satana bibi sekte na bonzambe. Balobi yango ebima katango mutabotami mukolo ya bimi. Ata botami ba mapasa, ka jour yo botami. Nzamba ebike na 5 ans kozala bona, 10 ans kozala bona, ni tia kokufa ka kozala ka bodo eyebi ni betape pa étape pa étape donc mutayebi révélation ya kobotama na ya kokufa ezaka nzambe. Ata yo mama ko yebiso ki obota ma jour boy jour okokufa ko yebisa oti mususu ba yebisa ki okobota dimanche na boti lundi mutusu mundela yebisa yo tika na 7 jours okufa na États-Unis baloba makambo wana meta mususu alekisi pe olandi siko mutu tanga bota makabota makana étoile na ye mais okoyeba ngote loboza la homme spirituel mais toza homme spirituel ko sala be fort nyonso te lelo kana koma député lelo kana koma président lelo kana koma ministre donc biloko na nyonso jour ka yo botamaki ezala président de la république ne fatza bongo jour ka ya botamaki nzambe déjà ibaki ke ya osanini comme président eza bongo siko aligné na ye siko yo po ekokisama il faut tambola ndenge oyo nzambe alingeli yo po ozala mutu moko bozo tambola na crédibilité parce que moni ozaboye tant que zaki mwana muki o se pédia na journaliste o se pédia na ministre o souhaite un jour na koza ministre nek toza boye so bat baza 1000 na kati ya pays puis de 800 nyo solo ba so ngana zaki président mais na sala boye so ngana zaki boye na sala boye so ngana zaki député na sala boye so tango ekokisami accomplissement salami yo faut sala makambo oyo salaki nini o pensaki mais okozala kana ba opposant ba osani ba combattre yo dans le domaine nyonso ozanga ba opposant ata yo ndongo zabwe era mutu musa moni osala musalo malamu yepa comme opposant na yo d'autant comme opposant na yo yo ko comme faible so ko za l'homme en esprit te otambola na nzambe te okoko comme faible mais so za l'homme otambola na nzambe oza l'homme spirituel okoko comme plus parce que ça sous-entend la diversion na yo na limité yo mutu oyo azobundisa ko lemba te do ezala bongo voilà na yango na pouvoir na biso ya traditionnel eza ndenge nini mutu akomaka chef tant chef akufi après bané batu baye ebele ozomona ozaki na États-Unis ozaki na mboka azaki bozaki bango 60 ni baye oya koya teta musatika liboma bien nzambe asali kaka grâce asani ni abiki bato ata bakoya ebele bakomi bakokotisa bango na zamba ezali dépend na kuti bato musu bafani simi na mboka musu bakoti simi na zamba kuno lia kelo côté net na kuti basakata ya babolia bantomba et surtout kuta kota babolia bakoti simi na zamba kuta basengele bakoti na zamba bokoti bena na zamba tamusu 30 km au lia kelo côté nité osala 9 jours tabo obi mana 9 jours bokota 7 8 batelemisi bino boy siko bobimi boko batama boma loko bato moko boy baza fou batelemisi bino siko bakomi kotuna yo yo mona ki bakoko na mona bakoko koko ngo omona ki baza ndenge nini
Donc pourquoi ma chef coutumier, il faut passer un test. Test. Oh. Na biso na mai no meza bongo muta contredire te. Boko na polia bankundu basakata bakotuna yo. Yo comme chef coutumier nga na comme chef coutumier. Yo monaki nani? O apesa ko bo chef. Muta otuna za envie mais yepe azali sage lokola ngai. Do fois yeba. Tango zolo ba makambo wana bike. Ce que makambo zo tuna yo mutu pe monter informa yo yango. Muta informa yo te maman no yebite, papa no yebite, koko no kuta yebite. Eza makambo sama de génération à génération. Ano tuna yo. Na biso basakata coutume basakata ezani. Au moins ba masolo na wabeta, ko beta na yo po yo ka yango. Ba recherche au sala yo yango. Tam so espèce akotu na oboy. Chef wa liboso azaka nani? Comme on les a cananés, azaki na basi combien, azaki na bana combien. Donc yosko spirituellement faut mona. Faut mona yango. Obandi otanga comme on les alaki boy. Comme on les alaki boy. Comme on les alaki boy, azaki na bana boy, mwasi boy, intelli boy. Chef famille bala azaki nani? Azaki boy. Azaki pouvoir na ndengeni, azaki na mboka ni po ya kozwa pouvoir. Akataka bibale combien? Asaka lobby. Otanga ata plus de 8. Ba signe pouvoir na biso ezali konga, ezali mbeli, ezali sheti, ezali tendi ya rouge. Ozomona opesi ba signe nyonso tout wana. Oya lobby. Ba sage siko ba kosangana. Bato bazana oyo baza botikela na bato bakondwaka royaume wana. Basi na kati ya chef coutumier, bato oyo bazo traiter bato bazali, bato bazomona bazali, bato babakela bato malade bazali, bato bayibaka mbisi bazali. Wana tuzoke na coutume moko boy parce que bato beli basangisa na bonganga na bondoki. Oui, pour na ko protéger bango ezali. Sikoyo na kati ba sage wana ndi bakovana bapusani pembeni. Esi makambo bazolo bango pe babota makana nte. Esi makambo bazolo beza ya solo. Oui. Makambo oyo ya lobi toyoki yango na oyo pe toyoki. Bakosa siko analyse ko tester. Ndi bako bakete un vrai chef yeyo. Bon pendant ni za vrai chef ça le loko moko. Tout le monde a dit moule ko beta 3 jours et ko katana te. Il faut prophétiser le moko. On veut loba. Ah, obi do lelo batu ba comme va chef coutumier facile hein. Vous comprendre. Donc de beaucoup quoi solo penel de basa nango. Si lelo ezali, pa na biso kuna ezali. Mingi nde bazo salela ba copie. A corrompre batu wana. Mais un vrai chef coutumier, so ba corrompre yo pouvoir, ba besser mutu mususu. Mutu na umela ta osani ni akufa. Pana bino kuna donc ezali bongo. Ozo na ndenga copie. Ezali bande ko na biso batu ba Congo, nde ko na biso batu manu. Ebelo ko ndi sisi pouvoir. Mais pour la nini ya ba ndengo solo ba ya baby kolo wana pour nini ça sur la crédibilité te batu bazo respecter. Crédibilité te za pour na nini? Ba ça la patriarcat. Ça veut dire otikeli mutu. Mais bango bazabe na ba Congo pe na babandu basaka ba matriarcat non? Bon. Oui, mais bato bazo pesa sous valeur bazo respecter bango te pour la. Na ba Congo bazaba matriarcat. Mais ba ça la ndenge na biso te biso ezaka ba koko ba pona yo. Ezanzamba pona. Siko bango ezali apesi mona kasi na ye. Ya kopesa. Akopona pete tamsola na butu benzamba la kisake po ba pesa ka mutu mutema malamu butu tamsola na butu bazo ba ndoto na ye boy. Mais ya ponika mona kaso aida ka ya tikeli. Ah, donc mon ankasio asunga moi be ba pesi biso kuna kipakate eza liboma kizengi pouvoir a solo sikoyo ete na famille eza muta passe ya niveau nyoso yemta conduire bino et bon mon apena ba pouvoir ba soka lobi likambo zo salema soka lobi likambo ko salama so lobi ke muta kitana ibalete elima ko bima ozomona parce que nazo biso ke zo to kei na lotolongo na kota bonzambe tozo pena na ba pouvoir ngondenge komi parce que ndenge elambama so lobi ke elima ko bima erbo ko bima te so kiti na mai elima ko bima to nyoka oswa yo. Voilà, merci beaucoup. Tu continuer oui ça mon kola squatter marambongo ça il te reprendre mambo belé to ke to lo ba soka to tikali na 3 minutes juste karanini contact bande comme ça bazo senga déjà numéro bon que contacter ndenge nini adresse pesa wapi ngai nanu batu fo baye bananu nazali docteur na médecine traditionnelle nazali spiritualiste ndenge nzambe abengi nga na pelle ya bakoko na ngai. Vous comprenez parce que musala auto sala soki mutazana nzambe solo te il faut sana bunganga ya solo ozola nanga siko nazali na nzambe ya solo ona loba parce que nakolo bango avec ba venture te soki na osala banzite na osala makasa za recommandement ya nzambe tangu mutakomi kobela mutakomi ko sauver tangu lisume koti nde nzambe ayekobisa mutu zwa nzite pe oyo oliaka kaka ana salango boye mela yango okobika ezaka ba respiration nzambe respiraki ozomona ndenge mokili ekomaki donc biloko nyonso nde toza awa eza bandeko mususu na loba
bakuti mango ka we kaboli mutu o biso to baluba to lia kambika te exemple baluba na ibali ambika o biso to ba yaka to lia keloko boite o nzambe tanga permettre mutali ya nyonso ezaki po être takape bato po maladie zalati. OK, to so kamoro mutazo mela masanga zo tikate. Est-ce que akoki kotika? Donc mutazo mela masanga atika te ngai docteur Lukusala saisaka o mwana zo yiba na ndako azo mela masanga mutazo suba mutazo sala makambo ezala makambo yo ba bebise na ninga ko bebisa biso to kokini nango na bokoko ya kobomisa parce que docteur Lukusala bebisa ta boka mutu maladie te ozomo na mona ki ba couple belé ba maman belé pa na baza ko déclarer ba yeka ba papa batika masanga ozokati sakape donc ko mela masanga muso ezali muta exagéré na nenga malamu do meli masanga alcool et coach tout excès nuire ne salini comme ko pesa ba comme ko déborder ezali et bon bande ko baza na prison de ko na bango pe na prison ba kangi légalement tout ça peut-être que na botambo le malamu te spirituellement tout ça est-ce que akoki ko bima Nzambe nenga za awa boye azala kapo na ba innocent na ba coupable de ce que ça innocent ko bima ko la coupable tam so sala ki likambwana pa erreur parce que au moins mutu soka bimi na prison a changé ce qui peut encore taper là té parce que prison ça na ba réalité musu mutu musa saka erreur moko boye a côté na cop moko boye to côté na likambo moko boye mais yo zo musa bango ndenge nini te na lobi boye ko bimi sa ndenge nini spirituellement ya ba sakata wana zo sala ngo spirituellement na sens nini mutu aza innocent to mutu asengi mawa Nzambe c'est une manzambe za kati na parce que ebele ba kota ba prison par rapport à envoûtement ba meki ko boka les malades ba kokite ba moki ko sali boye lekite mon erreur mon nzela ya mwasi be na nzela ya musala be na nzela boya nini nde mutu abongo sali abima ko bimiseza bato mabeto yo ko sala kikuluna okeki muyibi na yo oza condamné mais mutu mo sala kika erreur mo ya mukie do azo senga mawanzambe za likolo na ye biso to yebi ndenge nini ya kosenga na Nzambe ibongo mari de nuit femme de nuit bon na pesa ko net zo na Kinshasa pokuna na mono ki na mai ndo bozo me mabatu na mai isko awa na Kinshasa est-ce que osala yango oui esenga liko yeba to lobila kama mari de nuit mari de nuit za nini mari de nuit ya kana nzoto mutu ndenge nini to lobila mukolo mususu ba bazolo ba mari de nuit mari de faut comprendre vrai vexo mari de nuit azalaka na nani to lobila makamko numéro yango na lobi docteur Serge Lukusa nazo traiter ma maladie eza physique pour nazo le pene eza basé na traiter maladie eza spirituelle eza physique na teta moi si topé mobalo azo botate hernie appendicite kyste myome nyokankau dysenterie diabète sinusite ba AVC ozo na ba faiblesse sexuelle éjaculation précoce ata mobalo matake bimi na hôpital nyonso ki abotaka te soka ya pas docteur Serge Lukusa taza na litaka moko toko bakisanga sa nini akobota donc nazo traiter ba problème nyonso zo vimisa mutu libumu evimbi o evimbi na ndenga mabe babwaki les maladies soko iye Nzambe aza capable bakoko baza capable ya kobikso passe banzete wana Nzambe mutu expliquer ki yango bakoko na biso basa nini basa elango bato mutu oyo azana ba problème ya famille musala ekufiye beza na musala babwaki les maladies bi batie les poisons bi basani be mission ko ya na sima na lakisa batu nde ba dentoxikaka poison makambo tout wana na ko fongola batu nde ba testa poison ezalaka eza obi bosala ka ya maiti donc be mission ezali belé makambo belé donc mutu nyonso azana posa ko zwa docteur Lukusa pona conseil to pona nini to pe question moka comprendre ki te na émission to pe loko moi alanda ko bete pas batu mususu na azo émission na katikati a juger mabe donc faut landela émission na profondeur pour comprendre okoyeba ki docteur Lukusa a contredit bakoko te pasi ya simbi bakoko mais ali batu mususu ba osala bakoko na ndenge ya mabe parce que yo sa mungalo ke ozwa kisi ya ba sengele ozali mu Congo oke ozwa kisi ya baluba bakoko na mibali bayebani te ba trouble kosani ekokotela to ko déconsiquer donc biso to osala bakoko o eza original on a sangisi yango te na ya kutimi mususu on a sangisi yango te na science mususu donc soko yepa na nga o mona nga kaka boye mais na lataka na ndenge mo boye pe na teni ya musala na yebo ko banga te wana eza teni bato babangisaka bino ba teni wana balataka wana ce n'est pas ça mutu nde za la chef coutumier ozala nganga eloko zo sala ezali kati na sagesse na intelligence na esprit ozana ngo voilà allez-y contact numéro na ngai ya téléphone pona ko benga ngai oswa ngai na numéro o nazo pesa bino ezali justement numéro moko privé mais nazo pesa bino yango oyo na écran ezali 099 pozwa ngai moko en personne 099 50 670 65 ezali pe WhatsApp 099 50 600 570 65 donc 099 50
570 65. Nazasi que na bande d'écran ba kokomela bino yango wana numéro Dr Serge Lukusa yango wana. Donc nde naza awa nazali na changu nazo yamba juste na Pascal. Donc na route Mokali na avenue Lukubama numéro 50. Bande ko nyonso o bazana commune ya likolo bazo lela. Oh docteur kangi kasavubu ndenge nini? Okangi kuna ndenge nini parce que nazala kité. Nde naza awa na minutes oyo naza na victoire. Donc na rond-point victoire kaka wana. Parce que badresse tout non bachité tout banderole té. Na rond-point victoire kaka na soko bengi ngamba moko na pesu adresse nanga esika na osani nazo yambela na ko biso pe ba jour nazo yambela. Soko bosani adresse o bengi kaka numéro ya média to pe numéro nga na pesi okosolola nanga yimoko problème nyonso za nango ko hésiter te ko banga te mutu abangi. Merci beaucoup Tokomi Nasuka, merci à toute l'équipe technique. TV Zalingonga, Tokomi Nasuka, merci à Kokoro Kolofungula, Bazota, la Basakata Nyoso Namoki, Topesi Bino Bambo Tebele, Bakongoma Nyoso Baswahili, Bangala, Baluba, Bakongo, le Lois Aki Toura Basakata, to garder numéro, to continuer sur na docteur prochainement, to royal sur Sonaka, Likambo malade, Likambo Baprison, to Kota, Namambo, Azali Kosala, ils sont terribles, bien qu'ils salaki, Onyati Muninga Kosenga, pardon, télé débat, match Sili, ils ont la match, fair play. Au prochain numéro, bye bye. Belle larme du crocodile, l'accro en sigle, avec son fondateur, les Caïmans, maître Mayamboula, opérant dans les secteurs de l'éducation, avec la construction des écoles, de l'agriculture et des actions humanitaires dans la ville-province de Kinshasa et dans le Congo central, invite toute personne ayant la bonne volonté de soutenir les efforts de ces dignes fils du pays en faveur de la population congolaise à bien vouloir le contacter au plus des 43 89 38 87 059.